Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tout ça tout on a tous les spiritas pour consommer CDG, l'album du moment, Chemin de la Gloire, Novella Césana, le Baron Ezana, la CP déjà où on a déjà des warriors côté chez Sonnerie à Déborah DL. Je pense que Bango News na Bango Ezara ya match ba match amical. Bana News Day. Voilà camarade ba président d'Abex ba laisser la président de la République. Non, yo lobby. Papa, tous na papa. Yo lobby, tiens moninga loba. Papa, ni na beta na président de la République. Azate. Camarade ba président ba oyamba na président Macron ba olela. Yo lobby, ninga pa loba ya kwa solo. Ah, ate na kompa. Ali mise esala ki bango pasi. Te ba on ba sa occasion na te. Ya solo. Des fois, il faut comprendre. On va pas des fois, il faut comprendre toucher à l'Inga. Donc, on sait que le gouverneur a papa Daniel Bumba. Kobomi Saba Congolais est dans le stade de Marty. Yes, oui. Mais ça n'a Kobomi Saba Congolais. Si ka joue ba Congolais ba vanda banda. Concert à double Marty ça la Kolinga ka te ba sala. Ta polémique ya analyste. Mais ça n'a Kobomi sa to lingité. Donc papa Daniel Bumba gouverneur à Kinshasa. Zama ele chami supena na bato bazobomisa papa on se barande bande émission na moni na bisa bino za komba ya cash mais papa tala te zona ba dédicace no banana boire non pesa on mbote merci bien fait pesa no ba spiritation so mbote ba spiritation so mbote na ba bato baza bon kala déjà na tongo de makambo ici là na petit leader fait ego la mbote bato bana ba orchestre bato banyoko la ba batuté bobeti concert na poto mais na suka na ba peso $80 mais ici à longo pour lobby papa dédicace concert arena $80 tozo ki bolongoli Michel Ambassi bolongoli Ambassi pour lobby vérité donc bon Ambassi a mbinje on émission na zo ba numéro 1 tepo afa elo moro bezala wana 0. Et donc numéro 0 avant 1. So yo va la voiture et parce que c'est 0 ezalaki. Yes oui. Et numéro 0 ya Congo ba biso gete. Aigle Mobutu Hermara. Mais ce qu'on a maki bandeko ba confondre na biso msusu peka ba ndeko tozali na bango pe na ba jeunesse to solo msusu. Mais selon classement ya ba Gaulois, bon ba ba qui fait Raza Liboso. Vous comprenez? Donc faire le numéro 1. C'est le bango. Mais quand il fait quoi que ce qu'on a na ba administrateur. Ouais. Concert ezanga drone. Selon ma Gaulois raté, selon logique donc mutabeta martyr à Tony ça numéro 1 ça non c'est padre maramwaso mais na biso ndeka na biso mino mokile baluki tout s'arrête aujourd'hui bo s'abonner toujours na nini te ko sala na bo umeli bimasuki ya pembe omona bo konzi ya nzambe omona bota ba koko ndenga balobaka mama lo mami mama 120 ans mama ya bino yango wana mama umela mama solo na nzambe lelo tout ça na bandeko na biso a ndeka rezalaka tozo ya wana tozo pesa bino masola tozo na ndeko na biso R10 bo omona e boye baraye déjà nga Rawana yazawana boyibi ba wario ba yaki pona masolo to bosani te bitumba kajo luki makamelelo na masolo za respect nanga munanga loboka mwasi to sana jino ngabwa molobeli pe ya ba spiritance donc yini bango ba lobo beta conseil ya 70,000 places soki pe 2000 places to yini to ebelona masolo yo ndeka ezala rapport to ça le gratter to bosani ya bisote vraiment Carole Mokele Pantera ndeka na bisaka bino balobi musika te na bandal na entraînement wana na sima terrain na biso municipal kota pena wana ndoko komona le Pantera esika ba konti bayaka esika bataminene bayaka esika ba fongola ka liboke ya mpoka milinge mati pilipili obendi singa na mpaka chez le Carole Moke le Pantera na bosani te lola linga le grand baleine de Panama bat bavandisa Panama pena ya bino yango wana joyeux anniversaire na César Loboko le prince le ki pena sika Loboko ya Gigi Loboko bat bavandisa Porto France ya bino yango wana et pourquoi pas Caprice Watalo balobi mwasi ya France ye wana to sono bande ko nga bongo to kota
na ba o ba woki bango te ba lo bateke soki na liste nzambe bazalaki te mais to bosani te vraiment il get sope mama pena na Gabriela moi si ya kitoko abotela biso mona kitoko nous avançons ndeko na ngai bonjour. Ouais, bonjour, na yo pe les journalistes. Les gars Mario. Ya suka kutu. Ouais. Ya suka kutu ya kosakana te donc muto donc biso to bato déjà ba premier ba oui la raté. Premier oui la muto aleki ba leader. On appelle ça pe ndeko mbote. Bonjour ndeko nga chino nga boa. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour de la presse, bonjour Salanga Ibabou Kabasu. Bonjour na l'artiste Cédric héritier Watanabe Otona Tembe Goga. Maman na yo boya mabe mi po bobeta sal moko ba lo barate. CDG. Yes ouais. Ezobangi. Merci bien, bon s'abonner toujours na Kinini Makongo Bololo TV et puis Bilengi TV. Tu es ma bébé chaîne na biso nyonso. Bon s'abonner bon ça vraiment des sites na bosanité le pasteur Ibrahim Ba. Motona nzambe benga biso mona pasteur atielo le boko makamuto efongama si to dit mort c'est le mien pourquoi pas makamuno efongama ndeka na bisaka bino bon s'abonner toujours na Kini Makambo TV boko sala de site olingo comme maman lupangu papa lupangu kotate concession ya nana takaza SPLisa mapangu eza na $1000 mapangu ezali na promotion ya $250 mais comme na $350 et puis mapangu ezali na $2500 na mikao wana contacter biso espace ya nana takaza SPLisa okomi mama lupangu papa lupangu nazana binoka wana tozo kende kaka tozo s'avancer totuna bandeko na biso na réalité ya masola et pourquoi pas na muta filma nga babu image mobala mwindo mo réalisateur soka sekimi nous pembe le roi ba y voir to ka de to papa duplicateur to nini na bosa na kaiti ya wana babu image na bona ngai vraiment ba pesa nga plan mo ya Thompson mais ba zonga plan soso vraiment on est là mambo indi to ba no koto après to ya koto potona combat cage mais habitumba te o elega ki wana to moni awa vraiment Watanabe mais c'est le chanteur tant qu'il ba spiritas pour ça wana préparation na bino ezo ya surprise tozo e bati potona ki bande ko musupe ba rene ye ba stade ye to lobelango mais boza na salle moi munene bozo beta ya so 70,000 places so 70,000 places expliquer biso na ebité. Ouais, déjà, je commence par repérer ça dans nos Spiritas Seigneur Sambote. Paul Kazeza, président de Spiritas Sakin, Paul Kazeza, salutations. Samir Amek en Angola, donc Samir Amek Kawata, la team Wata na Mobimba Smoke Baebele. L'artiste héritier Watanabe en septembre 2024, à Zobeta na Salmon à Paris. Il y a 7000 places, il y en a à Paris. Non, 7000 places. 7000 places. Héritier Watanabe Azobeta il y a du genre c'est ça la plein pour tout le monde Watanabe d'abord on est un bon message donc ils a juste d'abord sorti officiel l'album Chemin de la gloire mais tout le monde a pas fallu pour bêta rasta de martyr ne ba faire golo ba bêta ezaki danger et c'est Watanabe c'est l'homme que nous spiritas na habité a bêta ka moi il ton raté na habité bon je pense que non ça ebi makamba musique ebi héritier Watanabe Azat premier artiste ya wenge o abeti nakati ya stade de martyr. Yeswe premier artiste abimi na wenge abeti stade de martyr. Yeswe courage ya ko bon ce que ba fali pour tout le monde déjà ba beta pe et puis na ba faire go là il y a ça la première sundeni il y a Robert na Simon oui ba artiste baza ba frère ça pena warrior et biki to lo artiste pe abetaki eza bien eza honneur ko beta stade de martyr eza honneur et tu abeti le 25 le jour ya Noël. Oui, ça que non, c'est effectivement. La famille. Ah, mais on a facilité, mon soyez naïe pour ça. Animé, comme ramnaïe pour un stade de martyr, malgré température, saison, bikaka, mais au moins héritier Watanabe a fait 60,000 places au billet était comme à Katia ville et non à Babalabala pour la cube magie, pour la Ngouba. Yes, oui. Héritier Watanabe a ça la exploit, il y a été kababillet, à la place, il y a intellectuel, donc autobénga à la Gombe. Ya solo, mais tu continues sur Rawana na nini ya constitution na bino wana bozolo bana, place ngo bolo bipete, mais to monika ka. Ma fiche officielle n'a limité. Ils ont juste d'abord ma flash pour nous informer déjà bah tenir bah au courant que non. Toi on a concert à niveau à Paris en septembre 2024. Donc le artiste héritier Watanabe en septembre oui. On peut ça bah jeune frère n'a pas me souper chance bah cause peut-être là bah la carte il concert en on est notamment de on a biso Momboshi. Un jeune frère on est au Salaki Gali Garvet au PC quand même moi image. Dans Momboshi peut dans les dessous boulot donc yes ouais donc on habite artiste ça doit ça jeune
concert Congolais chante. arobeta kuna na bo yeba ngomkende to boso sa featuring. Surprise ezebele. O ba bomona. Ouais vraiment bozala wana kana na bisaka bino mokile baluki suka le koma mungu ateti ndeza melango na lipa opesi mbwa zwimbwa boya otia calme ko la risute. Donc selon masola suka le koma mungu ate ndeko na ngai molobeli. Ba surprise ezali. Ya nini ndeti surprise ya nini? Surprise ali boso to moni ba pasteur Moïse Mbi ba beti to moni concert ba fali ba stade matike beti to tuni ndeko spiritas alobi ke bango ba premier robeta concert bien o teka ma billet. So yo tango sa on za pe warrior. On yo sto so. J'ai sali na pasteur Moïse Mbi parce que za mutu ami balé. Yesu. Mutu ami balé na stade des martyrs. Po o ba yebi ba na masolo po biso to tala ba biso ba o to kenda ba recherche to solo la pena na ba administrateur ya martyr ba confirma ba habité mutu oyo abetandule batu ba badaya tout monde ba famille déclara Yesu moko na Congo depuis Congo ezala Congo Yesu po depuis Congo ezala Congo mutu amema 70 personnes à poto. Depuis Congo ezala Congo. Depuis Congo ezala Congo, mutu azwa disque dire nani. O depuis ba Luambo Rusima. Tout ça Luambo Rusima. Tout ça so ba Grand Calais ba papa. Ça donne bien Moïse Mbiye dans sa deuxième. Oh, bon ce que héritier ça. Nani. On fait gola ça. Nani wana. Héritier à sa place nini. Na batu ba beta conseil à stade de martyr et puis faire gola ça place nini. Moni toucher alinga yo a grand journaliste. Ba mamsu soro lo bango yebara ndenge nini compare moni ye aza jeune talent. Yesu ya jeune talent ye to tellement moni masolo wana elle ngo yo samba te. Ouais. Batutu na mukilo yo déjà mobimba soko ke partout. Otuni na Congo nana numéro 1 tepo avant elo moro bezala wana 0. Et donc numéro 0 avant 1. So yo va la voiture et parce que c'est 0 ezalaki. Yesu numéro 0 ya Congo ba biso été. Aigle Mobutu Hermara. Mais ce qu'on a marqué bande ko ba confondre na biso msusu peka ba ndeko tozali na bango pe na ba journaliste solo msusu. Mais selon classement ya ba Gaulois, bon ba ki faire azali boso. Vous comprenez? Donc faire le numéro 1. C'est le bango. Mais quand il veut quoi que qu'on a na ba administrateur. Ouais. Concert ezanga drone. Que selon ba Gaulois raté, selon logique donc mutabeta martyr à Tony ça. Numéro 1 ça non. C'est padre. Maramwasoni. Concert ezanga drone. Donc ce total boto fali deuxième. Oh, yo alobi fali premier. Yo kangana nuna tangelo tangelo ngamu no watana beto tsewa. Omoni masolo oyo. Masolo oyo eza na bana poto ba yebiango. Bambasa nanga Fortina Mugabe ba yebiango. Tabita Boka ba yebiango. On comprend? Ba ve na biso te divite ngo la Luanda ba yebiango. Baby masolo oyo ke ndenge nini mu continent ngazalaka. Concert ezanga drone. Atakutu ke concert mo be ko beta ma boyo. Concert na none sanga drone. Ah, ba image ali kole sala bien sanga drone. Ya faire sanga drone. Yesu. Concert héritier kutu soki batu bakota ka ebele ndenge na moni la concert wana. So to kota ebele ba 60. Yesu. Au plus stade des 80 000 places. Pour na étonne faut ça. Si ko yo tira pays vive na biso muko bongo. Est-ce que ça nous c'est quoi? Si ka to beta masolo zotsa tala yaza na libabia mutu libabe ya mutu moboye ba bengana pa bato a Jova. Yesu mbe simba te lo na sala de na Congo de simba abeta ba nasiba ba nzemo na abeta fimbo betela tangela nga 5 chansons ezali 5 chansons ya wase quoi demande le peuple ouais ezebele tenga la on est ba libo motanga ba bi chanson banzembo kati ezali bande nzembo ni qui plaire là ba biora kati yo tangela biso so bina ba ni ko tsala to tsa bibi ouais bon gogo m'aider tout ça on a baliputa chanson les gars tous les chansons tilelo oyo voilà selon yo jeune na biso nani moi ba benga ba nani ba jeune talent na biso héritier monte basangani basangani bango ba jeune talent de ke mona na biso le 15 jours na problème to ça na ndeko na biso chino ngabwa ya sa teke spirituel yo so ba moment jeune talent ke leader na bango héritier moni to solo là ke basangani bango na moni jeune talent basangani mboshi ke mboshi jeune talent héritier pe jeune talent mona yemba libulu ke jeune monte ka wele jeune talent basangana basala dio na bango ba jeune talent ndeko na to solo bien yo lobela maramu na yo tozane muso expliquer wana eza featuring o basali te parce que yo ne mto lingo comparer Mobutu
soki kutu wera na jibe ba kokate bongo mwana moko boya mukie Yeswe merci tozongo le voilà merci là s'abonner toujours na Kinini Makambo Congo Bolo TV bilenya boy tozo wapi bilengi TV wa ba chaîne na biso nyonso bo s'abonner nango boko za la desite ne na bisaki bino tozana bande na biso basolo belakaka tozo partager comme ça là les lobby tumero zalate les gens reçoivent des ateliers en combat cash mais webika Kinini ndenge zalaka ba mécanicien pai bato mituka pai bato mo voisin musuri pai biso pe na makolo mo kwendela ko lera nguba mutambola si to koma pe epai yango boso mona ba mituka so le 14 ans c'est réalité oza na kati ya Kinini awa na Congo bololo ndeko na ngashino ngabwa toza wana kaka na susongela yo eza masolo likambo oya jeune tala to mona yango mesaki na Fabregas abengi héritier jeune tala ouais ba spiritas na yebite réaction de bilezalaki ndenge place wana. Ouais, merci toucher Linga, merci na banderono sami ya poto ba Hollanda biso. Je pense que à tranche analyse émission oyo et dans ma fort et zo qui n'est pas bien. Donc tout le monde, tu comprends déjà moto toi liboso na bango. Tu comprends déjà raisonnement. Aujourd'hui tu as moto moro bando komisane moto. Na moto mando tamwane na musicien. A commander porte parole, a commander oloba. Yes, les loba ba comprendre ba bimisa ba mot ou ba comprendre ba ko ka définition ba définition na ngote. On appelle jeune talent, appeler quelqu'un jeune talent. Muto a sali 2 wenge, BCBG, maison mère. Jeune talent en fonction de quoi? L'artiste oh abazotanga ba kombo, mais bazaki n'héritier là ba ça ba succès, héritier pas nous ça succès. Au contraire, parce qu'on comprend que les jeunes, oh, il y a ce bana, bah, expliquer qu'ils ont bien été jeunes talents, bah, jeunes parce que héritier a bani carrière, n'a été trop jeune. Là, bon, ça, succès, n'a pas déjà 35 ans. Héritier déjà, Watana, bah, sommi déjà le pont, n'a 25 ans, n'a pas. Yes, oui. N'a Bandal, n'a veni Balouba. À seul artiste, à somma le pont à Vandate. On a réalité. À Vandate. Héritier Watana, les jeunes talents, au bango, bah, sommi, à Beta, 8 fois Angola, concert. Sans album. N'a orchestre, n'a mon premier. Répétition héritier. Et ça n'arrive pas à Sony, il n'y a peut-être ça à Kinshasa, la personne au Bachinga Liboso n'a habité ça à Kinshasa. Il n'arrive pas à Sony, il y a eu des dégâts. Batu ba luka ba kota ne kaka répétition ya. Est-ce que on a tout ça ah on a bien balé est vision pendant un niveau bana mai bana imboka ba hotela biso est fali pour parce qu'on a watana beningo zawana est comparaison zali to ne pour comprendre place wana. Bon on est sur ça musicien on a sur na bolinga bo comparer. Na bien oh comparaison zali. On a tout na pour on est sur ce on est sur numéro 1 to chana numéro 2 to chana. Pour poser des missions boyo kana de la presse et longa na ko ebiso zani na bien. Ba mikolo ne kutu ba kokate bon bango bana mike bamikolo neti bana obi ba bebeleti ba ebele ba wera ba jibe banani mais to moni moro tezo ya vena biso ntoni ya mabe to beta masolo mususu yeso yesu na ba masolo bani banini wana mbwa se akufa ko mboka mdetigala chien méchant yeso na pa biso to ala na mbwa na soaka ndi ba vena biso batigala so ba veve ba tigala ba petit po ebi papa mba fa kufa lo loba soki boko kani ko boma moto te botikani yango epela ko papa mba dalela bana ba fali ba yamba biso to yamba ni fali ayembi nyonso na masolo ya lova o bat so on ba bricoler bon jeune talent na biso to ko tsaye am photo tsaye po so cadre que monde na biso zen discipliné ozala no ga indiscipliné yo na surtout na ngabo ya bino musa e bo potonela kana tinini ko bongo tu ba sa ba musicien de la presse. Bandeko Bazo, quand je profite pour saluer Chimène, la reine de Cécénie à Paris. Cédric Ouattara à Paris. Il y a Pongo Pontiac, donc maman Abisso y a bientôt. Héritier Ouattara de papa la DRC, Brooklyn, Warren, Héritiana, Ketia. Pas si quand on a pour héritier de ça à sa carrière au Nabona, il y a King Kester et Ménère. Héritier, c'est un jeune où va encourager. Tout le monde héritier, mais ça, mais doit penser à mériter Tikala à 4 ans. Ouais, t'as une génération T. Bah bien jeune parce que héritier azarana ba jeune oui. Ouattara social, Ouattara ba jeune, Ouattara c'est un grand. Il est parmi les grands tant que Ouattara ba grand na, Ouattara héritier. Dans ce tali bongo sikonde ba to ba bazande mo mais Ouattara est Ouattara ne ba lo barasa deux fois c'est masola. Ouattara azanoko, Ouattara zayaya, Ouattara solaka. Comprendre? Les lots de monde ba msuba bimsela là. Pour na azoé le romorogo. T'as la compétition bah c'est la trophée. Est-ce que bango quand ne ba beta la musique na mukilo pour ba trophée au bon bazoa voilà, il y a pas de musiciens au bazoa ngo. Il y en a pas autant ba compétition ba 2 mois, 3 mois. Merci mutu morobo ya zana poto. Merci pour
mutu dans ce total bien mobile nous sommes dans le avantage car na partie na bango le bano que mambo héritier asali bango basika lo sango yes on sali donc what mais fallait pour ma petite bassale oh héritier oui Fally Ipupa bien sûr il va appeler Fally Ipupa de tous les gens c'est un artiste congolais c'est un grand oui Fally Ipupa c'est un artiste congolais frère Ego là c'est un grand vous voyez mais ouais taper faut taper bassale c'est un plus grand na makambo tozokomi c'est grand nani alobte nani toloba moi mamzum nani wabenga grand nani wabenga grand nani wabenga grand quartier atem te betango héritier album nani boso tira donc ça raté boso ba olandaki wana si l'album est le cas droit chemin mais bien asa le seul leader asa le seul artiste au veut mon pas andima ko pesa une chance à album so moni tu sera na moto wana makambo po fallait amuta makambo azara déjà na makambo na ye so wana na makambo te bo pesa abanda ko yemba banzembo kitoko koleka héritier na faire depuis quartier latin ayemba éternellement elegi vita imana o ba yemba banzembo ya bamende o baso basotaka ba mira ndako foko mafu ayemba ayeko yemba donc basota mira ndako te bongo mira ndako yo sotango ndeni oh ah mira lupango basotaka ne mira merci le roi yo zongi omona na ndeni mira ndako kasi oye na misusu bayemba banzembo Fally abanda ko yemba banzembo kitoko koleka wera koleka jibe koleka héritier koleka la coste koleka dona ebikute o moko kutu boya koma mukolo okokumisa anoka soki faire ayi na wenge abwaka eloko te po mona wenge ba alimentaire ba mibale ngai po ngala mo akave shebiso na kanaranda wenge eye mangana wayoka banzembo tu eringe beta na wenge ba alimentaire obati makambara mibale Bill Clinton na brigade Sarbati ya so boba automatique lwana basalini banani moko koma na porter parole à faire mon ami son news est moko les 10 na les 11 na stade de Martyrs. Ouais, double Martyrs. Likino ya bonjambe c'est comment ni bolanda lisusu double. Yes ouais. Bolanda lisusu double. Donc bolanda lisusu de total abino. Mais là on va kufa te so na mukolongo ba odaite. Ah wana domaine. Tolobia. Moni aigle azamutu te go portivo tokanga te. Botika batu bakota bana posa ba muna mobutu na bango yana mutu ntu banda bota mana mona to mona affaire ko la sala play ba kufa te tika ouais merci bien siko na sala na yo usa na boye mande ona ba comprendre nga na sala na spiritisme ko to ba alo ba tuo mais photo yo ka epeka posa masola mais na ebitene to okendele mon déjà ba vérité on de lobby c'est que ce total bien wa taper nous sommes là que na ebité faut pas mettre taper basal paix belé net paix Fally linga koloba mingi na émission des intéressants yes ouais parce que tout ça na bandal là wanga za natif a bandal na bige wenge eza na bandal wenge sami na bandal yazo betela biso lisolo a wenge ya kasavubu na ebité yes ouais wenge azolo ba animateur azolo ba wenge maison mère to ba wenge akala parce que be kokota bazala ki s'il vous plaît 4 bon chic bon ja babandaka ko répéter na cave bango nyoso au moins a bine koloba te surtout babane ko koni ke non président leader na bango ba ne olobate ne mo kana bango héritier Watanabe bango mo leader na mo fa na lo bango héritier Watanabe c'est quelqu'un qui parle avec ba action héritier Watanabe ba lobarate ke na lobe lo mo ba to ça la bondala ba beta la municipal ba la kabiso ba beta double martyr na 40e temps awa kutu municipal na biso pa makuti ya ofele ba la tsa ba to bi ba pembe ba ngeloui et tonda non municipal wa Fally pour beta marawa donc ça ya ofele tonda voisin et tonda te municipal pe yango ko sala reportage municipal za pembe na ngai et tonda te o mais dolbe tonda ba to mona pena bling bling et ya ofele et tonda te héritier Watanabe c'est un artiste oyo osala ba makambo na ye na ndenge na ye oatalaka bato apesaka ba jeune lelo occasion tomonaki bo balobaki alpha omega na francophonie alpha omega mais lero nani maître gimsaki bakimakisi ezalaki ka alpha biso toya baya biso toya deux fois 4 5 6 deux fois moni mutu wana ba bato double papa moni bato balobaka et le roi mutu mutu ke so vando ba ye abeta makambo asa makambo po anakisi siko qu'est-ce qui prouve que mningo asa makambo ana anakisi de moko comme ko boulé ça peut simba ke kisi tout a besoin aussi
Les gens vont booster vu tina ba YouTube. On le connaît. Fabregas Alobango. Na digital, pas on a ma confrère na biso na digital. Fabregas Alobango, il y a des gens qui boostent ba vue. Pourquoi YouTube n'Afrique a arrêté? Peut-être qu'il a bien monté. YouTube n'Afrique a arrêté pourquoi? C'est parce que que les Africains to boostaka. Papa, besoin de savoir qu'il y a du trophée tel, il y a du trophée tel. Tout quand tu rappelles dans Internet, tout tu rappelles la compétition. Organisation, un mois, 3 semaines. Et la compétition est banaté. Tu vois, tu veux que non, badamona. Les lots maniqués, bopé maniqué mukanda. Maniqué à s'exprimer, boké, bo récupérer en haut. Il y a un mukanda, on a un mukanda parce qu'il n'a pas de conditions. Il y a pas d'habiter sur la ces conditions. Ouais, le seul appel, tout le monde qui est au maniqué. Nous, on peut se terminer le loco, boké, sur la neli. Omoni, balobaranini. Basarana na muto aleki yote. Pour mon bout, avec les nenga bon moni, un phénomène double, 4 fois 5, double 6, des fois 6 fois 12, 14, des fois. Et comme il tourne à radio trottoir et puis bimi sous na libanda tozo ebati, ils ont réuni babi koto. Nani ngona, nous des fois ngonani. Yara ba tolobia. Yara ke ba oyo bo bulaka na makambu na bango vani noka bemba moko mutu ana lokola kangama po fali aza camarade ba président. Ouais. Yema sécurité ninga bongo. Tout le monde na fête à moi na roi ya Monaco abenga Mobutu. Comme le président Bayasko ya kili ya ninge na ninge. Tout le monde a boye invité na stade de France. Parce que pour na yo pena na makambo ya fali pour ba Warion, à cause à la numéro combien na ba missenio sur Congo. Na lobaki yango fala za numéro 0 avant 1-0 nde muté bandaka. Yes way. On prend. Selon yo ale tolobia ayembi osala makambo bango bakoka kosala te. Akoka kosala makambo bato bakosala te. Amasolo ya double martyr mais tomoni soso c'est le scrum yepe kuna akena 20 mai atepe quand les 10 les 11 double 20 mai tata Raphaël. C'est le scrum. Bon, c'est bato baro yepe na ebele na papa Warion. Tout le monde ne pas artiste, c'est le scrum. Mon biso monde to ça artiste congolais. Monde to so la marambo. Monde to so la marambo. Yana bae oyo bavandi pena na minute o surtout na ba Portugal wana famille Pino ziba Michael Pina ba Jackie Pina ba Ligue Pina. Parce que bande bavandi mongo sko na kata Portugal ba Hollande sko makambo ba bisko ke. Mwana tuka ba Wario azawaka wana mta dirigeant famille mobimba ba Wario imoko Pina na kata Portugal. Mais biso mon le robeta masolo ba oseka. Non, tout ça, mais t'as pas trouvé ça par internet. Net, c'est tout ça, on est spirituel, ça, yo peut tout ça, Warion. Il y a tout ça solo là, pour bah imboka, bah toi, attends, la personne bah itanoïke, bah comprendre ma sola nini. Premier chose qui est tout ça. On y martyr était à 80 000 places. Ouais. Ce qui n'est pas bah kitara bongo. Et comme à 120 000 places. Parce que avec la bête à ça 70 000, à baki sur 30 000 moroboy. Parce que moni les retire à la, moi ce qu'on est retire à la. Bon, on a biso. Zana courage na yo. Ouais. Merci pour n'habiter mutuloko la moi na ana oyemba ndembo nini. Ndembo nini tangela nga chanson ya Seleo. Yes way. On comprend. Aza moni David Kanga otikinga monzemba papa. Bon moni ye amutu mo benini. Fali abimisela mbongo. Il y a studio à saler là et makambo. Yes way. On comprend. C'est comme moi tamo bolikola mutu ka muninga yo sali au contre-cœur. Mais il y a c'est le mutu muninga ne basa na baso mutu na clip c'est le Wario. Oh, c'est le Wario. C'est le ane moi na. Kana conseil faire rigolo na c'est le asilika ki apona faire abengisa ki na limite. Na potos. Oh, asilika nini? Asilika ki na da potos. Bunga siligele nini. Donc yaza na ide Wario. Amwa na biso onyo za na salana. Elle a akumisa biso na mupanzi. C'est le merci tu biga moni ndenge martyr ndenge za bongo za 120 000 places. Mais ce qu'il fallait à quoi ça 70 000. Ndenge batu ba lekara bongo. Moi 20 mots botika la to tinde la c'est le na 20 000. Ce que mon to ça no. C'est le Wario. To ça na yo R10 na on a biso Junior Ngabwa to tant que spiritas. Ce que on habite aux non franc, à tous en clair. Na ndenge que ba mise nyonso ya Congo parce que ngabi artiste nyonso za star. Joko no so Joko. Vous comprenez? Ingelo batega waso beta na stade aleki ba beta na parc alika mangonga. Sikoyo na yebite. Nana za leader na ba concert. Nana za leader.
nakozala musicien na naza leader nakozala star Fali pour parler héritier watana wana tuni bino mbalenga azali seul musicien chaque année avec plus de 58 concerts chaque année avec plus de 58 concerts yes so ba boy ba ke kota na internet chaque année il a plus de 58 concerts Fali azali seul Tushalingeza mawa mais que to la maté ya ba bango ye pe lo ba bino nezo kende solo masolo Fali Poupa faire ego là ndetse boye déjà na ebande na so ba que non azo boya wera jibe piana donc je comprends que na mo di bosa mutumo ba bini musique te wera jibe oyi azobenga lelo que Fali a dominé bango bande on a combat cash kane na bisa bino ba ebi d'abord musique te peut-être que non azaki mutumo ando tamwa na musicien a maîtriser na nos musiques congolaises te ba wera baleka ba jibe baleka il y a eu de lutumba il y a eu de taboulé na bamboka il n'a pas encore maîtrisé il a maîtrisé musique de tam so ando tamwa na musicien hein yazomona c'est parce que yemoko Fali a du respect na background yemoko Fali ngala fingi wera na fingi jibe na lobika ke ba vie ba vida mabe yeso kana bike ba vie ba silandi na ya ko finga te yeso ya ko finga te bina miso ba succès net c'est ton nipo alors mon que moro te so ya batoti ko beta so chanson ba misi d'album soas ba yembi tala yemba ba sangisi na ba misi mo ba kufa mais ba ko kaka chanson moro te yeso so ba misi album 2 mois yango album to benga ta 5 personnes ba ba yemba soki album ya jeune talent yeso aigle si le ba ko longo ka te na marché toucher linga mais spiritas to bimisa album jour moko ya solo en 2020 le 19 baloba que non album ne c'est bimanzela mo na chemin de la gloire bimisa bango chemin de la gloire date moko bazongi studio combien de fois mais chemin de la gloire toyoka Déborah studio combien de fois Mionge mi démon to bimisa na bango nzela moko d'après artiste la bango grand célèbre aloba que non album ne c'est bimanzo mona ye et ça et melama mais bazonga studio combien de fois bazongi studio 2 fois chemin de la gloire il est là consommer les lots bois CDG. Mais babi ke watane ba les lots bois CDG. Donc professeur en musique. Le chemin de la gloire Francis Diba azola nangai. Secrétaire na biso Chani Robenga la nangai bana mikili bala nangai toko sanate. To bois kina bango bazongi studio 2 fois. To bois ki sous chemin de la gloire. Ka bango mo ba yembango. Bana ba Deborah na ba téléphone na ba ndenga za na ya solo sonnerie na Deborah ya solo donc sonnerie na Deborah sonnerie na Deborah engagité intensité sonnerie na Deborah nzembo na yebi angote yeba mais alobela tala oui bien sûr mona ba beteki album mo bo apese ba musicien na bango esuka wapi ba ema ba Lex Musi et tout album on esuka c'est yebi angote ndeki ngana album na bango te c'est un clip ofélé. Yes, oui. C'est mon coup de leader na bango le bag or beta chama kasi était comme en produire. Oh coup to bazaki na bango ba Robinho mutu nyoto beta bon featuring bazar. Ba Robinho bango na basila abeta concert na pota bengisa Robinho te poani. Na senga ni featuring aboya poani. Aigle d'après bango aigle mutu ya razu ya kengo. Aya sur chance na yo ya kenango. To mona baga da jeu longo lobo comme pas binonde. Yes, oui. To to jeune talent ça la ngote. Oh, ya solo. Moni aigle. Ouais. Moni aigle. Totala bande bala na biso ba na podium. Boya aigle amati likolo. Aigle amati likolo atali game. Awa wa ningi sa boya ni loro moko boye elinge dom elinga ka esala po aigle ya sa nini adodi ka longa ke nae so la mateli kwa podium ana taliga yani loro moko boye elinga et dominer on dirait que Mobutu quoi. Taka Mobutu so ayi na Guado. Atala na Guado ndesiko aigle mataki na concert wana. Atali ga ande ba mboka molo mobo atala le pelo mote. Asimbine ka boye leki zwelo na wa mo amuki. Concert na yote. Ala seka ka le no mo amuki. Concert na yote oyi babaji. Venez mon goût d'aller là. Beaucoup milai. Innocent, leader innocent. Voilà, merci bien s'abonner toujours na Kini Makambo TV. Ndenge na bisari bino lelo sa pena bitumba komba ya cage ya ba spiritance puis na ba warion. Bozomo ndeso kende suka le koma mungu ate. Tineza melango na lipa mon ingénieur Montréal mutafilma ngai. Babu image mobala mwindu soka sekimi nu pembe. Oye botamba ivoire ya nsoko ka DC to papé di picateur to nini. Ya ngwana vraiment na boy na nazo plan Thompson. Na bosa nite ma master lotambia na fari.
bino nyonso bozala wana famille mabota na kati ya Paris France na bosa mino te Watalo famille Watalo botelema toujours émission na bino yango bo partager lolé luinga les grands baleines de Panama bozala wana bo partager émission na bino et kosala bien Sanda Fashion 3 étoiles maman na Isaac Jogo maman na Christiana Label sans oublier bébé na bango Miliana Olinga Sanda Fashion maman na bango tozana wandeko na biso émission na biso tozo kwe na biso vraiment et pourquoi pas na Iget Sope la maman de Gabriela bébé qui toko bino mo yebi suka le koma mungu ate sineza melango nalipa bandeko nga soto kwe na biso te parce que ba projet na bino net ndeko na to bandia wa préparation na bino ya double martyr et ça ndenge nini to komona pe ba spectacle ya Moïse Mbiye ndenge ba koti na ba moto ndenge Moïse Mbiye beti na mapaka ndenge Moïse c'est ça ba stratégie pour changer to ndenge nini double martyr omoni ba wario ba ye ma solo ya na minute news ya moko Isaac les 10 na le 11 août 2024 tebike mukile ningala ouais à part Nanouana LDL Arena mon ami Moïse Mbiye podium na katikati ya bino ba changer forme solana nanu te ça va préparation LDL Arena LDR Arena et ça on a déjà 95 000 et ça donc calcule les 5 déjà 95% déjà billets déjà vendus 95 déjà billets vendus pour hier azana makambo wana eza ya biso ba kenzo sono na beti te na billet te kamal da billet sila 95% déjà 95% déjà 100% donc on a déjà le remoroté et ya lokola teke ya batu mususu wana billet nini ya double martyr to double martyr kuti makamba koloka pour moni biso to lo ba teke mon leader na biso leader al ba teke boya te leader biso sala ba biloka te hier aga ba fan les gens ko encourager ba fan boya na concert na te ya dala bato basala makambo wana ya na bato basala dia ba makambo wana reprendre hier aga lobika focus stade des martyrs et si abengi sa teke boya te selon yo to nenge zale bongo yoka martyr yoka leader et puis fallait mon makambo to to ndisa ba martyr et lo makambo ya osamba te fallait loba ngo pa popol mu passion na poto aloba bo abi popol ngande no beta martyr ba oyo bo ya na sima nanga ba beta plus que ngabi abi et puis aba génération na biso to ko retourner ba martyr to sa makambo ba faire ba salate kasi a suffit a le guide mo te ke aloba ali sa dia popol mu passion bi martyr nga no beta no retourner ngo no tondi c'est puis ba obo ya na sima nanga to tondi sango to beta ngo su plein nga na ba master nanga na ba petit nanga on comprend donc déjà aloba yango si ko soki ya beta ngo plein craqué ça c'est 30 000 personnes moi soki abomi batu oh merci bien to zongela wana poto to zongela mona ba dédicace na yo poto zoko ya to non pas chinok ngabwa le poto zongela ngabwa ba dédicace na est-ce qu'on ngabwa préparation na binu attaque ba spiritance les besoin to concert na binu déjà 7000 places et puis ba préparation ba voyage ba concert muso pesa ana kinto habité pour l'instant répétition ils ont continué quand na ndenge ya coulisses na kala mwana ils sont en coulisses l'artiste héritier watana be Nicolas ça entre poto na kin au moins déjà ba clip déjà balancer qui déjà toi parmi artistes ça musala ba clip il y a kafu on va il y a clip il y a kafu et obangisa donc ndé bazana je pense que ndé konanga na maîtriser ma bonté azonga arekota la ba information à fali mais préparation ba concert monene au stade des martyrs azolo ba na habité 170 000 yango eza calcul oye moi sala ki ando compter batu o ba kosa ki o teka ba billet na bata ba kopi ressemble équipe magie ba pêche au billet to sola non équipe magie donc na sengi na ba ndawela comme les premiers ba consommer chemin de la gloire ba consommer chemin de la gloire mais même si Ndeko a changé sonnerie allons on a sonnerie en mon abisso allons la Déborah ana sonnerie yes Déborah polémique merci pour la promotion. Merci pour la promotion album Nabiso. Donc namo apena ke ba wangi la pena bo sa pena promotion à chemin de la gloire. Donc Déborah déjà donc. Voilà, merci bien là tozo ya wana. To comme Nabiso tozo chité. Babi sukali oya ki vraiment na mungu en tout cas na bato pancréas pena o ba lenga bololo ba kokisita na bango. Ndeka za na système ya épice babili matungulu pilipili
ndembi na mpaka to kwai na biso balobi musika te na banale sika robungu ezate outi poto outi monde entier olingo zo mupepe selon mpaka na mpaka suka le koma mungwa te musika te na entraînement okoti wana na municipal na sima chez les Pantera okiti wana chez Carole Moke okolia liboke ya mpoka bafongola liboke milinge mata babenda pilipili likasa singa na mpaka okiti wana okolia kitoko mona poto contacter biso ozala wana na les Pantera kitoko chez les Carole Moke bandeko nanga to koina biso sikoyo moi ba dédicace moko na moko bambote na bandeko na biso batu ba soutenir biso après journaliste asili sinaye to kangi livre to bandi koto pa Wario et puis to ya koto. Ouais, en tout cas, il y a Oloba Mingite ba Wario binomo boyebi bo sala kaka après to préparer ba mam na biso na ndenge na biso. Pour Mobuto moni balobaraka Moutalak Sarantia bazalaka toujours les simanae pour les premiers où les la raté comme les 40e. Voilà na robo sanate na kenegope sa mote moi mingi vraiment kuna na moi na nenga papa na maman na ngai moko maman présidente Mimi Chikeva Michek nenga zalaka mère Betisa Moloro mais non ouais na les visionnaires béni hein le village Mimi Chikeva MTV ya mwana kaka nenga oyoki ka bino moko eloko mo beso za raso na kasi na prince kasavubu na Chikapa teke we mo ya kafu chez Michek na bossa na raté ser na nga moko Solange jouer témoin na Paris na bossa na raté le 20 na ngate divita ngola loi mwana mikili ya tongo masala ngai Michael Vita ye moko kuna na kati ya Turquie Tabita Boka Fortina Mugabe mon pote na bossa na kati Tina Zoa ya batina na donc bino nyonso to bana poto oso na salon na mutema mabe famille Pina Mobimba, Ali Pina, Liki Pina, Jacques Pina, Bino Nyos. Partage un peu d'émission, j'espère partager un peu. Attends, on tient de la il y a aussi la robe GT, il y a les bosseux dans Balela qui m'a bien. On a 200 personnes au bois, on a na boss à la raté, na rugo boss à la ma fille à moi, mon bébé que j'aime beaucoup, bébé Romeline Mileko fille à papa, na boss à la nani maman langa moko maman afo makie c'est Mileko, Ginette Kisana, Ketcha Kisana. Merci mais Erdis Melano pe matoso, on a livre. Aussi sabango avec Jinonga Boa to ça wana toujours mabanga na yo ba dédicace na bato ba soutenir yo bato ba pesa makambo et puis moi conclure bien spirituel c'est ça la paix soukal na bibish na fille toujours na ba spirituel c'est un d'abord à tous seigneurs tout honneur à tous les spirituels pour consommer CDG, l'album du moment, Chemin de la gloire, Novella Césana, le Baron Ezana, la CP déjà où n'a qui déjà de Onanga Warrior, côté chez Sonnerie à Déborah, DL. Namoni Ana Newsday. Donc, Ana Newsday. Je pense que Bango News, Bango, les arrêts à match, un match amical. Ana Newsday. Voilà, camarade, par exemple, tu vas laisser la président de la République. Papa, non non zela no yo lobi papa to zala na grâce papa yo lobi tia muninga loba papa ni na beta na président de la République azate camarade ba président ba oyamba na président Macron ba olela papa yo lobi muninga pa loba ya kwa solo ah te na kompa ali business esala ki bango pasi te ba on ba sa ba occasion na te ya solo Des fois, il faut comprendre. On va pas des fois, il faut comprendre toucher à l'Inga. Donc, on sait que le gouverneur a papa Daniel Bumba. Kobomi Saba Congolais, tu n'as pas de martyrs. Yes, oui. Tu vas mettre ça dans Kobomi Saba Congolais. Si tu joues à Congolais, tu vas vendre. Concert à double martyrs, ça va te. Kolinga Aka, tu vas ça. Polémique, il y a un analyste. Tu vas mettre ça dans Kobomi Saba. Tu limité. Donc, papa Daniel Bumba, gouverneur à Kinshasa. Zama ele chami supena na bato bazobomisa kokona se barande bande émission na moni na bisa bino za komba ya cash mais papa tala te zona ba dédicace no banana boire non pesa ba nombote merci bien pesa no ba nombote spiritation so mbote ba spiritation so mbote na ba bato baza ba kala déjà na tongo de makambo ici là na pesi leader fait ego la mbote bato bana ba orchestre bato banyoko la ba batuté bobeti concert na poto mais na suka on va payer $80. Mais ici à Longwe pour le bic, concert arena $80 to soit qui bolongoli, mais ici Ambassi, bolongoli Ambassi, pour le bic vérité. Donc bon Ambassi a mbinje, Ambassi a mbinje mbo akumisi fali. Soko ki chasse Ambassi, oyoka ki fali na kati. Ambassi be mission no so, on respecter, azo kumisa. Il y a une mission moroté na Congo ya orchestre moro ba voyager lokolo ya fali. Bon watanabe. Oh identité wana te. Otalizaka lo accompagnateur.
ok poto emorazonga tobi ambaza zu makambo wapi na mitso na poto auté kozala nazaki dernièrement bengenga na laki na l'air andosa recrutement na 13e million na limité na komaki wana l'air alongaki abeti de 3 poto banda zone banda longwe. Mais pour tous les qui sont habitués à l'eau, on a été aussi dans le Touchalinga. Après ça va tout monter. Touchalinga. Ça monte. Ça monte. On a ni yanga ya rolobezo lo. Ah, na so comprendre on te pas. C'est gagne. Solo ba ebele. Papa ça monte. Biso moins. Toi na orchestre. Biso moins. Biso patron na te na bandal. Ingénieur no même miso tokata. Mais te tokata te ingénieur mais yo tout no lobby. A télé. Mo kata mo na bandal. Abe tellement sur la télé patron na bandal. Alegi ba leader rebelle. Avoir jamais mon leader. Atele ko kelelo nata ko koloba te. C'est l'orchestre. Bon, dédicace déjà ça na héritier Watana Bila Pulga Cosa Nostra. Moto na Tembe Goga. Petit à ba patron, petit à ba Konzi, petit à ya biso Vital Kamere le président de l'Assemblée nationale, petit à Félix Antoine Tshisekedi Chilo Koloma Béton. Donc c'est pour dire pour aller rapidement ces salutations na bato bazarana ngai. Na mona Christian Konde, na mona Badondi Mabiala Baza, Bajilov Man ide Dr Cisco Bazali, baza mo ebele ba Jordan Kelekele, na kati ya Timo Tana pesi frère na ngai Smoke. L'artiste bêta d'artiste na plateau. Yes oui. Mamba, bêta d'artiste na plateau. Na pesi Miyembe Dikoko, le grand musicien azo bêta na minute Miyembe Dikoko azo bangisa bango. Ayemba koleka na leader na bango. Miyembe Dikoko, Thierry Aboussa. Abosa no te Thierry Aboussa. Abosa no. Papa yo pas boire agité. Essa mission. Ba danseuse na biso ba Shakira Baza, ba Lisa Pedro Baza. Donc Baza vraiment belé Arisol Kioko, mettre avec mettre. Ouais, non, on la paye yo paye, on la paye ba danseuse ya papa. Ba danseuse no ba mata ba. Essa mission na ngai. Allo ba. Les ba congolais. C'est l'orchestre ba danseuse Baza na mituka eza la Timo Wata. C'est l'orchestre. Ngala sala na répétition Wata. Ngai na sala na répétition Wata. Papa, oyo beta journaliste. On a face la bango chez Maison la Grâce wala tante nanga on a promotion ça là aya répétition la biso fali fo longola vena bango mongolais musala aya journaliste les gars journalistes on mon place ma répétera ve quasi on a bango to ba monika ve quasi si comme ça tu te ve quasi des prix so les to la na ba ve quasi na ba maman Grâce ya Mbisi de vandaka des places héritiers à répétera. Mais là on répète tout ça. Alors bien awa. Aya ba rêve na mona asiko fo chez tante nanga Grâce Maison Grâce na mbase fo na mona nde ba mise na bango ba danser ba na moto ba na moto yeso danser na bango yeso na longo sena yo ba mise tout ya fali po ba na mituka ba nani oboya yango yo yebi yango te bato bakenda poto chaque fois mutu penaka poto ozonga miembala atambola na kamne pola kamne ebimisa milinga aya rep na bino wana sonera Deborah mabenga papa pesa numéro na adresse émission ouais merci bien voilà ngoko mama Lupangu ngoko papa Lupangu Olivier Bungudi donc ba journaliste kotia biso na bango. Ok, merci bien là. Bandeko na biso bazali mona sukali ya mpaka na mpaka. Soki to check chose te boko benga pourquoi mission la laki. Bozoki problème to nini to na sengo sana te. Ezali na bitumba te bo mona kine ba o wana ba bundaki boko mela ki biso sala ki bien te mais ba o baza ba intellectuel. Ba wana pe to bengi bango te bandeko na biso ka to fing bango te mais moi boyo ka ni pesa la raso bengi une mission ezaka be bo bebisa te o bundaka te. O moni ke ba spiritas ba telemi ba wario ba telemi ba lobi ka maso la sukali ko mamunga te ba lobi ka vérité ndenge zala mission na biso vérité du cœur mais bomoni bitumba ezate olingo comme maman Lupangu papa Lupangu contacter groupe Nana Takaza SPLisa comme maman Lupangu numéro ça on a benga biso Lupangu on a $3500 Lupangu on a $350 ça c'est $2500 okomi maman Lupangu donc ba otu bandako yiba bambongo wana keba okozoma bele ya bukolongo mkongolo o eza mabele ya leta o Nana Takaza asolola benga comme maman Lupangu oti poto oyena Kishasa olingo pe merci ka
Ali Lesika ya bien chez les Pantera Carole Moke et c'est ce que Robunga te entre hôtel Nema na cimetière municipal Nampaka au côté chez les Pantera ba fongola liboke milinge mata pilipili kebe kangana mpaka Mame Fradita ouais et bon Marabit c'est ce que Malil wana sa Frabit flat hôtel ya Mame Frabit wana ya yo wana mama poto to kota wana to mona pena entrée réception sukali ko mamungwa te chez les Pantera to kutana wana to le liboke ya mpoka to panza ya na ebite mo bansuka bikoko to pesa laki mo batumi bale to bosanaki to keto kata na biso ouais to nga bosanité c'est la pardon bien maman garde kidinda isaba yeso lobisa baba mama yebi mukoto fana ingénieur babu ndenge to solola yanga ina yesu nanga moto kota te na contredire yesu mama garde kidinda talaba na yo makambo yebi yangoyo garde kidinda mama garde yeso lobisa baba yanga ina yesu nangai merci bien bandeko nangai c'est l'ora sukali to pesi mo mpaka na paka pour to chite ouais déjà to boire un peu déjà to simo puis toucher linga merci ya Hubert Madang la bossanoté Cédric Ouattara à Paris basé belé Chimène la reine Cécénie Max Ngudi na mo basé vraiment belé donc Ali Diadia et Bengo maman Nabiso maman Eva la bossanoté donc à tout seigneur tout honneur maman Odette Mbouiti Gabriela Gabo Delia Gabo Rani Gabo donc Boza vraiment belé, beau consommer toujours Chemin de la Gloire, album Nabino Chemin de la Gloire, Mi-Ange, Mi-Démon, les albums, donc ça 3 fois studio, beau consommer en gros l'artiste héritier Watanabe toujours, Nakati Yakosa là toujours ba clip po et c'est Pelisabino, ba clip Nabiso Boebi Kande Kendara. Donc beau consommer Chemin de la Gloire, héritier Watanabe, Azali, artiste Sabino Azali. Donc il y a bien Maboro Soba News et il y a Francis Dibaya, Nabo Sanyote, mon lobel Nabiso Francis Dibaya, CG Chani Ruben, Aristote Kyoko, la kyokologie. Babu foot. Ouais, Aristote Kyoko la kyokologie et wana ndeko na bino chino ngabwa. Abo sa binote, to sapena ndeko na biso, to conclure na biso mo ba likuter a soubetika la nega rezalara bino moro boyebi déjà nde tolobara. Numéro 0 azalara kaka donc makambango ndengeza victime toujours en avant et à quoi au préparer makamuna yango wana na robosa na te na kende ko bwa ka moi si kitoko moi si nzambe moi sa telema moi si vraiment nzamba créa moi sa pesa nzambe idée ya sala basa kitoko Andrea Kisana donc yemoko vraiment kolobaku tout toujours ka famille Mileko représenter ya famille Mileko ya telemewa bébé Romeline Mileko toujours maman fo makese Chéribe Kisana prodige lady na bosanité mais tout bébé me toucher là abedachu abedalo masalanga moko Sarah Zola donc ya Zolantima na bosanate DJ Chapé Sarah Iwanga eza bango pasité ni na boki Sarah Iwanga abeda chouye moko kunda na tiki yo lisusu jo modango ki kaski pay moto na nzambe Joël moto na nzambe lisusu ye moko kunda dadi na ngai papa na ngai moko père spirituel papa wa bombaka Rodriguez Mileko papa Félix Chakuda na bosani pété moto na nzambe Chiko Mayango donc évangile l'homme de Dieu Souka donc ezanga ndelo donc yango pona numéro bana mikili bino moko ndenge bolingaka soko lingo bwaka soko lingo belela ngai mwa ndambu na wana eza wana kobosana te ndenge ezalaka donc ye soki na bwaki te tuka non sala lisumu ebandela mboka kaka nomo boyebi code ya mboka ya Willy Musheni kaka obetika ya Willy Musheni donc ça dit plus 243 azalaka moko ya Willy Musheni VO aidaka bana ba petit na ye VO alingaka te bana banyokama fondation Willy Musheni mobimba Obeti Willy Musheni 090 15 80 594 Obeti Kara Willy Musheni 90 15 80 594 donc ya bino nyonso surtout bana mikili famille Pina Mobimba donc et famille vite apé ouais, merci bien, merci Nathan Nzambe. Nengo bandaki na biso na émission qui nous paie au soukisi na biso. Eza bien rozonga la paix on ngabwa. Après donc on va passer numéro non pour na conclure. Ouais, numéro pour na conclure déjà émission. Plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151 na bosanté président Daniel Massaro Gombe na Gombe. Motema ya maman Tina Misoli na biso boa kaka patron. Molendo Sakombi na bosanyote dans biso bato patron Fachi Béton. Président, il y a Ligue de jeunes, il y a UDPS. Président Kersi Yalala.
Salutations à toi, Ami Simakutano, président national. Salutations à toi, Venanga l'empereur Tchachomba la Kashogi, Papa Power, Biso Boakaka Batamon, pour Bangonio sans Basiritas. Bango Bata double T. Ouais, merci bien là, Zagin de Ronabiso à Pessi Ba Oba Pessiete. Pourquoi pas merci Nantatan Zambe Nabiso à Banagi Nabiso, Pe Asuki Sinabiso à Pesaki Biso vraiment Makasi to Banagi Kitoko, To Suki Nango Kitoko, et puis to Bossanité Motonan Zambe, le pasteur Ibrahim Ba. Kebo ressortir ensemble ba les jalous kouya kuna les jalous me gri kuna les jalous me kouya kuna en action les pasteur Ibrahim ba keba moto na nzambe ya yo yango wana et pourquoi pas l'ingénieur Babou Image muta filma nga mobala mwindu soka sekimi nous pembe le roi ba ivoire bota nzoko o kaya de cette nini papa duplicateur tonini pourquoi pas anana takaza muta pesa batu mapangu et monsieur Silia merci.